N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. www.potonapoto.com www.potonapoto.com.
Sanani ya kotondo nzambe botondi. Monseigneur Waye, Mama DDD Sebeke. Pelero eleki mikolo tukumine. Mokoti nzambe amobiakaki omoka ye. Ya kebo pe ya isengo. Ya mwana tosangani kwa kotondo nzambe botondi. Poya likabo ya bomo ya seko apesi lelo na mosaleli wa ye Mama DDD. Awa toye kobondela ye kotondo ye botondi pe kotika mosaleli wa ye Mama Sebeke po maboko ma ye na ntina te ya koba kopesa esika ya kimia, esika ya nkembo kuna komoka ya ye pe tokofambela po ya biso baetotikali na ntina te mokonzi asalisa biso tokweyisa boyambi bwa biso ata mokolo moko te mpo te mokolo moko biso mpe toyingela nkembo ya nzambe. Sikawa bandeko toboya masumu na biso mpo te tobongo kolia na motema molamu lepati ya mokonzi. Na limite na sali mabe na somoki mingi na makanisi na maloba na misala solo na limite na sali mabe yango wana na kobondela bonomo Santu Maria banzelu na basantu banso na bino bandeko banso kosambela mokonzi oyo ngai. Nzambe wa bokasi bonso ayokela biso mawa alibisa masumu na biso akamba biso omoyo ya lobiko.
Enzabe tozwili kina loa pese kwa malayo oyokela susu mosendo ayo tete sedenge mawa amaki mobikisi yazalaki na elikia kosekwa ape masikawa oesengo ya lobiko tokobondela bongo. Bandeko boboto, bondeko, tokomi sikawa ontango ya matangi, litangi ya yambo. Mokolo moko Nzambe alakisi apostolo Yohane na ndoto makambo malikolo. Toyoka na limemia maloba mana makobondo mitema ya biso. Awa tokokanisa bandeko babiso baye bakomi kuna. Liloba ya Nzambe lokola likomami obuku ya libomba mo. Oeteli ya tukumi bale na moko, molongo mwa yambo kino mitano. Na bokebi penza bandeko toyoka. Mokolo moko na moni likolo ya sika, mpe mokili mwa sika. Likolo ya kala lilimui, mpe mokili mwakala molimui, mbu enene ezali mpe lisusu te. Namoni Yerusaleme ya sika mboka esantu, euti olikolo epai ya Nzambe ekiti onse. Ezali kitoko lokola elenge mwasi, oyo amibongisi malamu mpo ya mobali wa ye. Nayoki lolaka louti epai ya ngwende moto alobi. Sikawa Nzambe ayei kofanda omboka ya bato. Akozala mikolo miso okati ya bambonga. Bandeko liloba ya Nzambe wana. Kobondo bango na liwa ya ndeko wa bango. Eyoki Marta te Yesu azali koya, akei kokutana na ye onzela. Maria atikali ondako. Marta alobi na Yesu, mokonzi,
soko ozalaki awa mbele ndeko ngai awei te ata mpe awei nayebi te nzambe akopesa yo makambo manso okosengeli Yesu alobi na ye ndeko wayo akosekwa Marta azongisi nayebi te akosekwa mokolo mansuka mokolo bato banso bakosekwa Yesu alobi lisusu ngai nazali mosekwisi ngai mopesi bomoi moto ayambi ngai ata awei akozala na bomoi mpe moto azali na bomoi akokufa mokolo moko te soko ayambi ngai ondimi maloba mana Marta azongisi mokonzi ya solo nandimi te yo ozali Mesia ozali mwana wa Nzambe oyo ayei onseli esengo na oyo ya mama wa biso ndeko wa biso molongani wa biso mama leki tata mwasi koko wa biso Marie José DDD Sedeke tobandi kotanga mikolo uto mokolo azoraki omboka kolo Nzambe kino lelo mama Marie José akokisi mikolo tukumine 40e jour natunaka motuna moi mikolo miso soki tosangani na 40e jour mpo ya kokundola mpe kokanisa liwa ya moko ya biso 40e jour tokokaki mpe kokutana 20 jours après 50 jours après 70 jours après mpo ya kokundola liwa mpe mpo ya kopanza matanga ça pouvait aussi se réaliser kasi tokutani na 40e jour. Pourquoi seulement 40e jour et non 30e jour, 20e jour, ainsi de suite? Pourquoi seulement 40e jour? Je pense que chacun de nous se pose cette question. Il y a solo biso ba Kristo na mituna nyonso etali liwa tokoki kokende koluka eyango epai mosusu te si ce n'est que retourner dans la Bible. Ma réponse na biso biyango bya biso na mituna ndenge na ndenge po ya likambo etali liwa tokoki kokende mosika te soki tozongi na maloba ma Nzambe te.
pambate biso tozali bato ba Nzambe. Na Bible, na mikanda de santo, po ya koluka eyango na mituna tokoki komituna, po na nini tokosangana kaka 40e jour. Soki tozongi na Bible, toko comprendre que chiffre 40 ezali très significatif na kati ya mikanda de santo. Le chiffre 40 est très significatif dans les Écritures saintes. Nakoki kopesa ndakisa. Ezalaki na eleko moko bana ba Israël bakomaki infidèle epai ya Nzambe wa bango. Bongo epesaki Nzambe kanda. Na eleko wana Nzambe alobi na moto moko azaki oyo eleko wana kombo na ye Noé. Alobi na Noé, bana ba Israël bakomi kotombokela ngai, bakomi koboya kolanda nzela ya ngai. Kasi namoni moto oyo atikali na loboko, c'est-à-dire le seul qui m'est resté fidèle, c'est toi, Noé. Alors je t'ordonne, entre dans l'arche. Zwa libota na mobimba. Alobaki na epe kamata ba espèce ndenge na ndenge ya banyama, ningela na bango na kati ya bwato otobenge arche. Mikangela kuna bongo bokomona mayema koleka na sima. Nzambe azalaki na posa ya kosokola Israël oyo ebebaki na masumu mpona kobota mboka ya sika. Po ya kobota mokili mwa sika, alobi na Noé, yo kota na bwato na libota na yo, nalingi kosokola mokili mobimba. Bongo Nzambe abetisaki mbula ya makasi et la grande et violente pluie pendant 40 jours et 40 nuits. C'est pour avoir un monde nouveau. Tokeli susu na Égypte epai wapi bana ba Israël bakotaki na bongo. Nzambe alobi na Moïse, kamba bana bangai pote obimisa bango na bongo ya Pharaon. Nalingi kotinda bino banso bokende na terre promise. Moïse atosaki elaka ya Nzambe. Ajuba na ba Israël. Alors il a fallu 40 ans na kati ya désert, 40 ans de marche, que ce soit 40 jours, 40 ans, mais l'essentiel ici, nous focalisons notre attention sur le chiffre 40. 40 ans de marche, ezalaki pona kolongwa na kati ya bongo ya Pharaon, bana Israël bakomaki ba Égypte, bakomaki ba esclave, po ya kolongwa na bongo wana sengeli bakatisa désert. Alors ezwi bango mbula tukumine 40 ans po te bakatisa eliki po te bakende na terre promise. Sikawa lelo 40e jour ya maman Sédéki, maman Dédédé. Je peux dire que dès le jour du décès, c'est une épreuve qui commençait. Ça n'a pas été facile, en commençant par son époux, ses enfants, ses petits-enfants. Et pas yabiso bandeko ya ecclesia, ça n'a pas été facile. Pambate ekwela kibiso lokola kaki. Donc quand on traversait 40 jours ya matanga, c'est comme 40 jours d'épreuve. Kasi lelo tokutani na 40e jour après le décès à maman Dédédé. Déjà ce kotali kaka ambiance ya église. Dès l'entrée jusqu'à maintenant, vous allez remarquer que nous sommes
tous inondés par la grande joie. Katamite Manabiso, Missa Manele Yankembo. N'est-ce pas, le 40e jour de Maman Dédé marque la fin du deuil, le retrait du deuil de Maman Dédé. Je vois papa très bien habillé, hein? Costume bien coiffé, les enfants bien habillés, les amis connaissances. C'est vraiment la fin du deuil. Matanga est signé l'or. Matanga, ma maman a dit sur la quelque chose qu'on appelle pile. Matanga m'a dit l'or. Maman a dit pile, nous sommes là, n'a pas souté. Nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, c'est pour dire qu'au 40e jour, c'est la fin. Qui met attention à l'union dans le monde. Aussi, les amateurs dans les lois qui combattent que Togo Sani Maman Dédé. Atikali ndeko abiso, mama abiso, koko abiso, molonga yo abiso. Kaka ndenge na likana bisantu balobi eloko moko ekoki kokabola biso na kolinga ya Nzambe ezali te. Biso pe eloko moko ekoki kokabola biso na kolinga ya Maman Dédé ezali te. Ata liwa. La preuve en est que peut-être le 1er août prochain, tu peux qu'il y ait une limite à l'aïe, tu peux ça la moi entretien, ce qui peut pas que la moi peinture, ce qui est dans le pierre, tu peux pierre tombale, tu peux dire fleur et le boya bolingo et le boya unité, puis après ça bolingo on a tous allés dans yango. Kasi lelo, et c'est quoi une chose à dire pour la ligne. Est-ce que vous avez chose à dire dans le 40e jour, matanga ici, et Nicolo Bati, Maman Dédé, Azali, Lusus, Nakati, Abawa, De, Kasi, Azui, Bomo, Yasika, Omoka, Yabana, Banzambe, la vie éternelle. Donc, Lelo, Nakatia, Lola, Maman Dédé, Kuna Olikolo, Azali lokola bébé ya sika qui n'a que 40 jours. Pas maté mokolo atika ki se eye, ezali mokolo oyo abotamaki omoka Nzambe tata. C'est pourquoi l'anniversaire de naissance ya Maman Dédé tobosani yango. Désormais, nous ne fêterons que les jours de son décès. Pour la kolobate mokolo oyo ya silisaki bomo inae awa ose nde mokolo abandaki bomo ya sika kuna olikolo soki tokufi awa ose omboka kolo Nzambe tosali nini tobotani tobandi bomo ya sika bomo oyo ekosilaka ata mokolo moko te. C'est pourquoi aujourd'hui dans cette église, nous ne sommes pas réunis pour célébrer la mort de Maman Dédé, mais nous célébrons la vie éternelle de Maman Dédé. Shalom.
Sisi wakukulia akamati penkeni atonyo Yesus apesi bayekoni bayalo kamatani ngomeli yango bino banso eza yike na makila mangali makila maboke ko basika pe baseko nakosopa mango ya bino pe ko ya bato banso matina te kozwa molingisi wa masumu osaka boye kwa kokanisa ngai.
Moi, ma moquée, il y a des bossos, il y a des boyaux, des botas. Pour continuer, pour consommer, des botas, il y a maman Marie-Josée, Midi Peta, Molo Banoaye, Banabaye, Baneko Baye, Pays Banina, Baye Baye. Il y a solo, papa, et moi, la vie soit vraiment là. À sa suite, il y a Maté à Mbaye. Ce qui doit est qu'au personnalité maniabiso, ce qui doit est qu'au tikabiso mamawa, kasi sango ya c'est quoi? Il y a biso au katiamawa, il y a rodé et qu'au bodo de maniabiso. Si la mort afflige le cœur, l'annonce de la résurrection vient consoler le cœur. Et puis, il se bat. Il n'a pas un zambe. Il y a Samuel. Il y a Lazare. Il y a Sobakoya Mangai. Nabo Mababo. Atako Bawe. Il y a Pesababo. Ce qui est totalement Boya Maman. Marie-Josée, les autres aïeux Bikia, Pécoté Mati, Nzambe apprécié comme Waseko. Pour Nzambe Oyo, la volonté et la liberté aïe, animé comme la maman Marie-Josée, l'enseignée, Yemoko, Azala Bondi, le grand consolateur, Yakibota Monene, maman Marie-Josée Atiki. Zamemoko akambola na bino et akolisa bino mikolo miso. Amen. Merci, merci, merci. Ma maman Sédéki, maman Marie-Josée Skozali. Merci pour ya nyonso sali na kati ya paroisse ya biso Saint-Charles Lwanga. Na bokoya ko matérialiser yango. Na kobenga expérience papa Sédéki. Pour ça, on n'a pas besoin de diplôme. Il y a mérite pour le paroisse et ça dit pour la maman déléguée. Symbole, il y a merci pour le petit maman, pour dire le détaillé, pour ça, nous sommes à salut paroisse. Ma lecture manquée, archidiocèse de Kinshasa, doyen Saint-François, paroisse Saint-Charles Lwanga, commission de la liturgie, diplôme de mérite. Nous, Abbé Richard Kachama, par la miséricorde de Dieu et le ministère de l'archevêque métropolitain de Kinshasa, son éminence cardinal Fridolin Akongo Bessou, curé de la paroisse Saint-Charles Lwanga, en vertu des pouvoirs conférés par les 7 canons de l'Église et les pouvoirs particuliers, décernant à titre posthume ce diplôme à Madame Marie-Josée Sédéki pour des loyaux services rendus à la paroisse Saint-Charles Lwanga, faite à Kinshasa le 9 juillet 2021 avec Richard Kachama Curie. Papa Sédéki.
N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. www.potonapoto.com www.potonapoto.com